Les abonnés de Irsil Botelo TV car andenge bino moko boye internet et peli lisusu moto et là on est les cas et pas ya grâce luzolo et loko nini penza oyo komelie eza eloko oyo babakouk ba créaki babakouk bavandaki ba créaki eloko moko boye o penza lelo grâce luzolo aye mabe o grâce luzolo asiliki aye kokoma même n'internet aye kolobela même ba comédien même ba chroniqueur o balobela surtout ba sila bisalu même ba analyste o to basala ba analyse pour na sila bisalu même ba youtubeur en tout cas papa na biso grâce luzolo alobi ebele message eza tellement moulayi ono lukotangela bino poto lukato sala no analyse sur likambo nani oyo abimisaki ke grâce luzolo akendaki kuna na SB ake tourner ko tourner à grâce luzolo na SB Bellevue abengaki grâce pour lobela grâce nani Irsil Péchang abengaki grâce pour lobela grâce pourquoi bolinga kolatisa baninga buzoba ce qui lelo nani grâce à ko tourner et pas SB et autant la Bellevue nani grâce à ça indépendant grâce à ça contraté pas ya Bellevue TV na Bellevue quand grâce à ça contraté à un moment donné botika ko créer aka ngalo bara bosa lokwa baninga basala so matière ezate ba koti ba lobeli film bosa ande baninga basala kaso matière ezate ba koti ba komo lobela ba film toza posa to lobela ba film asika to na posa to sala ba promotion ba film ba to sala promotion oza ba ko sala promotion za famille bota sala promotion bandeko grâce à lobby ebele nozwa temps ya otangela bino ba message eza awa ya grâce luzolo bondima même pas batu nyonso te balinga kokota na barando ya batu nyonso te ba comédien ebele bakota na rando ya sila na Bellevue sans le savoir ba comédien ebele bakota na rando pona buzoba na bango moko oke tourner pas Bellevue oke tourner pas sila ofingi Bellevue ok tourner pas Bellevue ofingi sila ba comédien belé ba kota na erreur o pona bango moko balinga ba kota na erreur o lelo ekoma kaka Bellevue asala ki boye Bellevue aloba ki boye pourquoi et toi la Bellevue et ça la rabatte belé mutu pasi pourquoi et toi la Bellevue et pe ça rabatte belé pasi na mitema ande kuna bino congolais bolinga botia endeti na ranger ni ya ba M23 Bellevue a congolaise Bellevue a mwana mboka Bellevue osa ba vidéo oza ko éduquer bato Bellevue osa ba théâtre éducatif siko na yeba ate soki sans Bellevue bato bota le maté na yeba raté grâce luzolo soka ke jouer na SB ils a problème à Bellevue té ils a problème à Irsil Péchang ate ils a problème na bango te boutique koluka ko créer de bino mo bo vandi pena botali grâce luzola ye ko jouer te grâce luzola jouer pa na biso OK tika to luka moi to bimisa mo eloko mo boye po epanzana na ba kombo bato eza kitoko te est-ce que grâce nda yebisi bino ke Irsil Péchang abenga kiye Bellevue abenga ki po balobela ye donc mutu moko boye avandi a imaginer likambo moko boye amemi yango na internet pour na luka obebisa ba kombo baninga
mutu moko boye avandi na ye na ndaku na ye comme aimagine eloko moko boye aye nango tika na bimisa yango na réseaux sociaux mpo na bebisela bango mosala mpo na bebisa baimage na bango mpo na loba na bebisa eya kitoko te eya kitoko te Bellevue wana na peshanga wana oyo botukaka mitema chaque jour baa na motema lokwa mutu nyonso olinga sila eya nango mabe te tikala na sila tikala baninga temps tikela baninga vie bazala ba vivre tikela baninga espace à vie ezate ke comme olinga sila il faut nyoso créer ba problème na kombo baninga eya kitoko te eza kitoko te Irsil peshanga na sila bakabwana kala et puis na oka mawa po Irsil peshanga za na ba pesha love te o basela ke be mission peshanga na ba pesha love te o bayaka pena apelishi caméra bandi ko sele miso botika peshanga botika azala baza azarane na ete azarane na bango te mais nyoso boya kaka soka poster vidéo na ye asali BBL akebo ya azongisi bo akati nzoto alati lamba bwe mabe asala bwe ana batu bakotela kete mutu musoso monike ana na batu bakotela te aokipe na epe bino te botiki bo bebisi théâtre lelo boya koma Bellevue bebisi théâtre mais en réalité batosi la bisalunde ba bebisi musala ngalo baka nanga vérité na yebisaka bino ngana lobaka vérité nazaka ni pour ni contre mais na lobaka vérité pourquoi tolobaka ya batosi la bisalo ba bebisi musala pona ba analyse ebele eza ya malonga te na sens que mutu oyo afingi na ete boye bolobi afingi bobebisa théâtre ba comédie belé bobebisa théâtre ba analyse bobebisa théâtre tolukela ba comédien ba problème moko be o fallait pas tolukela bango imagine na place o ba cook boke ko sala ba analyse pona lobake peshanga na Bellevue bangonde ba fingi si na ba bengi grâce uzolo na téléphone ba lobela e pourquoi que ne ko sala pas Bellevue et bien pas si la bisal tandis que Bellevue asali yango te peshanga asali yango te bo monte ke binonde bo bebisa musala po esika si laza peut-être ozonga tiango na mutu tiango na makanisa ko tiango na motema abia dango ba bengi ponga na bengi ya ko jo ba bengi ba lobeli atie moi eboti moi motema mabe moko boy mais en réalité des choses ezana ngo o wana te siko bo monte ke bozo bebisa musala bozo bebisa musala ba comédien bango moko ba bebisa musala ba chroniqueur ba bebisa musala ba youtubeur ba bebisa musala ba tiktokers ba bebisa musala finalement botike la batu bazala libre mutu nyosa libre sala o ya lingi ezate ke soki mutu ye koto bino bo créer histoire pona ka makele ezala na internet eza bongo te Bellevue asali avion na ye awa avion Bellevue TV bokomi kolobela yango mabe bokomi kolobaloba mutu na mutu a gérer esika na ye zala lolenge nini banda koyekola lolenge nini osunga acteur nanga actrice nanga star nanga akende liboso banda koyekola banda ko publier ba vidéo banda ko emele ba vidéo banda ko talele ba publicité tina suka ko ezora moyen a foutre ba travailleur azwa moyen afutaka équipe na ye banda yo kukanga makate pona intérêt na yo moko souvent boya na boya luka barando na internet pona be intérêt na bino moko oyebike na yo luka rando na yo finga kutu Bellevue na finga na loba pour na sima na YouTube afuta ombongo yes ko so YouTube afuti ombongo muto yo fingela ki o créer des ordres na batuna ye o créer rando na bandeko na ye mais likola ba propre effort likola ba ya likola ya koma na koloba likola ya d'intérêt na bino moko bo bebisela baninga musala boya ko finga to lobi mabe na internet to lobi mabe na internet apoto ba futa ombongo ke jimbongo no pesi sila non bo sala ngo pona be intérêt na bino moko mais bo bebisela bango musala
Ba comédien makasi batikala ka na Bellevue TV. Ba comédien makasi bozalaki Sherika ye pas sila, Sherika koma ki pas sila. Ti sila oh sila batiele loko mabena biloko. Oh sila za maladi. Oh sila boy. Oh eza Sherika mtatiele. To vana tola mukasila yo sale Michel Obi azalaki na e bien, ezaki ka nzote salaki e bien te, aliaki na eloko mabete sko est-ce que bobongisi na Sherika? Est-ce que bosali bi mission pour nonsenga Sherika pardon? Po bolobaki ke Sherika mtayaki na eloko mabati la kisila. Est-ce que bomona te ke bolukila sila ba problème na ba ningane ba comédien? Bomona te ke bolukila ka ba problème. Soki na oloba na kota na lisolo Linda balongola ye na SBT. Mutabengana ka Linda na SB azate. Est-ce que boye ba ndenge Linda longwaka pona kaba koluka makambu, kokosela makambu? Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Ba tunisa Linda ezaka likamba ba filme. Ba benga ya sala film alobike moya sala film ezate vika aplakaki manzaka vika zaki na basil vika tsaki ba crayon film mboka rolo ba pesa e moya jouango ezate po ya linga kokota pena na ba role ya linga paso kazo joua mi kotisi alors aussi mbate à partir ya wana nde place mabeba ndaka bokomi ko bakome ko kebe bisa bisa sila mutema. Linda kuta lobi boy, Linda kuta lobi comme batu na kapete, bakangela Linda kanda, mbala moko bato basala rabe mission. Bato balobela rasila, bakomi directement koya kufinga Linda, koya kufinga, ndele loto kuya boy, Linda longwa koma na na famille bota. Linda longwa koma na Bellevue. Vous perdre combien de comédiens? Et là qu'on a comprendre que si là on a comprendre le côté que entourage Joana, il faut allober l'entourage Joana pour perdre ba comédien. Combien de comédiens on vous perdre? Badakosta bazaki kuna, Bagesho bazaka kuna, Badavina bazalaka kuna. Normalement Bellevue zaka na mutute. Bellevue zaka na mutute. Likola ba makamu. Siko lelo nde bobandi ba problème na grâce luzolo. Est-ce que so bobengi grâce luzolo na SB okende ko jouer lisusu? Po boye ko finga ye na internet. Boye ko finga ye na internet. Bo bebisa na batu nyonso. Duche ye wana Duche na Davina baloba na kate. Duche na Davina. Lelo. Davina asa ba video na Duche kuna. Baba kuki bokobi kotake sous Duche. Mais bobo ça ni combien de films au Duche ou sala kune pas mams. Mais quand de Duche au sala film na Davina, bokomi lisu kolobela Duche pour sali film na Davina pas dit na la douce. Pona baba kuki batu nyoso ba mabe. Pona baba kuki batu nyoso baba balobela mabe asila. Pona baba kuki batu nyoso ba finga asila atakutu sila za Jésus Christ. Bo baby sila sila musala na ba camarade na ye. Bo mela sila musala na ba collègue na ye. Bo fingi grâce luzolo, bo lobeli grâce luzolo. O ba benga kiye, o ba lobaki bolibo tia grâce luzolo des problèmes na bandeko na ye ya maboke. Grâce aza mayele.
ana boko ta na chaîne na ye bomona film o asali wana o basali na bakeni o asali na bosani komba fi yango akufa ki wana basali na eloko mutu mo akufi vrai film maman na film alors ana posa ta beba na ba collègue na ya théâtre azana posa ta beba na ba maman na ya théâtre na ba collègue na alingi ko beba na te po lobby ozana besoin na bango ana poso beba na te po lobby kuna ozana besoin na baba ndeko bozana tangela bino message ya grâce luzolo bomoni eza mulai message mulai ti na se eza vraiment message mulai grâce luzolo a commis par rapport ya bato botambusa kombo na ye ke sila na bel na Irsil Peshanga babenga kiye balobela kiye pona nia kende ko tourner kuna na SB boyoka message ya grâce. Je tiens à clarifier une rumeur qui circule actuellement sur la toile. Il a été dit que Maman Bellevue Kandi et Maman Irsil Peshanga m'avaient contacté pour me demander les explications après un tournage chez SB de Maman Sila Bissalo. C'est totalement faux. Je n'ai jamais été approché ni interrogé par elle à ce sujet. Wana jamalo wanangate, isa grâce luzolo bomoni. Page ne wana, isa grâce luzolo. Alobi, je n'ai jamais été approché ni interrogé par elle à ce sujet. Donc elle a ça. Batika la kobenga ete, batika la kopusa na pembe ne ata mukolo moko te. Batika la kolobela ete, ata mukolo moko te. Pour na sujet o. A commis depuis, je précise que je suis un acteur indépendant. Aza indépendant. Donc, à cause de la esika nyonso alingi. A comme je suis un acteur indépendant et que je suis libre de travailler avec toute personne et toute production qui souhaitait me solliciter. Aza libre. Yosa la théâtre et place nyonso alingi. Na acteur nyonso et puis na production nyonso. Obako solliciter ye. Je suis Grâce Luzolo et je tourne là où mon talent et mon travail sont appréciés et demandés. A osala théâtre partout. Et si ka nyoso oba robenga ye. Et si ka nyoso oba ko intéressé ye aki kosala. Aki kosala po aza acteur, aza indépendant. Je refuse d'être impliqué dans les conflits qui ne me concernent pas. En tout cas, je refuse catégoriquement à Boinaye. Grâce à Boinaye. À Boinaye, na kokota na barando o eza ya yete. A Boyi, boti kokoti na rando. Poboli bokoti na rando, a Boyi. Mon seul objectif est de faire mon travail avec passion et professionnalisme. Je refuse d'être impliqué dans les conflits qui ne me concernent pas. En tout cas, je refuse catégoriquement. Grâce Luzolo, a boyi na ye kokota na ba conflit o eza ya yete. A boyi na ye donc botika kokoti sa ye na ba conflit o eza ya yete. Botika kokoti sa ye. Pour prochainement ce qui si la bengi ye. Aoya lisu ko jouer te po babakouk bo créer la kay likam. Alors aboyi na ye. Aboyi na ye. Aboyi. Message ça tellement moulai. Mais n'attendez le l'essentiel. Grâce à Boyi. Babakouk, grâce à Boyi. Aboyi na kombo na ye. Bobongisa musala sila bisalu. Bolo baka teke pona kolukaka ko bebisa bato pe balinga Bellevue non. Bellevue a bengi grâce te, Irsil Peshanga bengi grâce te.
Mais boye nango ka koluka ko baby ko sala moi wenze moko bete moni grâce nyenga leki kuna photo luka to beta mo eloko mo bwe poso to bete loko wana et ça peut filmer talema grâce à l'ingité bo partager ba film asila ndenge ba famille bota basalaka bo sala ba promotion ba film ndenge ba ta belle vie basalaka bo sala ba badge bo kabola na ba wenze bo kabola partout. Utika grâce luzolo aboyi kokota na barando lelo ba ya gabi bakota na barando o ezangela mutuna makolo ya gabi azalaka okena ex bien jouer okena famille bota jouer okende partout jouer mais comme ba comédien bele bazala sage te bakota na barando o ezanga mutuna makolo boti ko memela ba comédien problème si la na belle vie ba sœur ba ndeko. Si la na belle vie ba barando ya musala. So bazaki na musala na te belinge pe bazana barando wana te. Barando na bango ya barando ya musala. Alors to préfère mon tanta va na ndenge ne poto ya na internet to te ya bayoka na te. To comment lo ba sila va na ndenge na ye belle vie va na ndenge ne po mabe e ya te. Po mabe e ya te mutina mutava na ndenge na ye. Alors pourquoi boya kaka belle vie salaki, belle vie kuta benga ki entel, belle vie kuta belle vie ngazaka mabe na nyonso. Ata na malamu mote. Do belle vie azaka mabe na nyonso. Belle vie amabe, peshanga amabe, dina na amabe, bino bomoni la kaba ninga nyonso ba amabe. Non, boluka botala pepar na bino. Boluka botala pepar na bino ndeni bino mona ka batu nyonso mabe. Belvia kobenga, akobenga grâce luzolo za bébé. Est-ce que grâce luzolo a signé qui contrat na Belvi TV? Irsil Pechanga akobenga grâce luzolo, est-ce qu'il a signé ça grâce luzolo contrat na Irsil Production? Non. Botik la baninge espace. Botiki la baninge espace basa musana bango. Biso peut-être toya na réseaux sociaux o toya osala musala to osala to kutara bango ensemble. Mais grâce à ba fan bakabwana. Alors botiki la bomba sa musana bango na kimia. Botiki basa musana bango belvia mimanga mbukofinga ye nyonso kaka ye aleka bwe belvia so bwe belvi. Botika bango basa musana bango. Bonjour tolo bake belvi na sila bayokani. Si ko so bande ko yo fingi la bango bato suka biso finga te to sala ba analyse na biso ndenge se ngalo ba vérité na sala musana nga bien na lo ba vérité na pour na contre te mais na lo ba vérité droit chemin na lo ba o na mona na réseaux sociaux na oka mawa ndi bo finga belle vie à l'occasion de rien mais à travailler Second choix yangwane ye na moto. Ba théâtre malonga. Au venti peno tie bozota la théâtre. Kofinga koto bofinga koto ye azo ko avancer. Alors bandeko. Olinga si la soutenir ye musane ki de liboso. O soutenir ye te na ofinga. Mais o soutenir ye na kusala ba production ya na ko partager ba blog na kusala ba promotion ya musala ya ngonde ba bengi soutenance malamu oyo sala epa ya mutu na bino. Merci beaucoup na bato bolinga Irsil Botelo TV en tout cas to finga rateto ya kana biso la banalise biso lo lenge singeli mais to yeba na ba commentaire beaucoup ya ko finga biso. Merci na bato bo finga biso na pesi bino da merci. Merci na bato bo partager ba vidéo ba o bolinga biso ba o biso peto linga en tout cas nzamba lola sala yo na ngana bolamu donc nzamba lola a protéger biso. Si c'est la première fois que vous visitez chaîne na biso, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Partagez sur Facebook, partagez sur WhatsApp et puis partagez sur Messenger. Nzamba lola a pambola bino. Tokutani à la prochaine occasion. Ce qui est soumasi à zongité. Tango zotala aimer vidéo et puis tango zo s'abonner, activer cloche de notification pour que mbala sima tokutana yo esika dans ce kozala so moni to tiba vidéo na biso bando kotelo partout esika dans ce kozala ceux qui ont activé cloche ya notification. Alors bye bye à tout le monde, tokutani à la prochaine. Bye.
La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta.